Non. Bonjour, bonsoir, Yabiso Podcast, c'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse, moi, ça m'a quitté Belé, autre m'a dit la plus courte de la presse, mais ça, qu'on benga la Maradona, on a toujours un millier. La route, même une émission, on se remercie, bateau sur ma s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, tant que s'abonner, ça, Rabiso Bella qui tourne ma casse, qui va commenter, Nabino, n'a partage, Nabino, le peste, Rabiso ma casse, il sous. Il y a aussi la mission qui tourne, ma découverte, ça bien, et puis quand tu as Bassija qui tourne, décortiquer, quand tu as un millier, moi, bazar, ma difficulté, et puis tout ça, voilà pour la sunga bana bitike to sunga bana bitike de la orphelinat to na ça va donc on pas linga sunga bana bitike la moi loko numéro na biso za bande de cash ko contacter biso vraiment et ça qui to makasi quand on est au lobaka na biso ba mote la ngana ba boss na biso nyoso boss Roni boss cameraman na biso checking na Londres ba mote belé na sima caméra à l'émission le to on a notre réalisateur Josué Mbungu mi mwana mukele bangenge na voilà El Mara za bongo le na presque à sa vubu hein bana café ngiringi le vraiment na yeko c'est la rara commune a mis balé à boire sauter en face de la commune à Kassavubu ah tout ça bon on a ma colonie c'est niata la commune à Girigir bon tout ça elle m'a ko sala nini to yebo ko lobela sujet oyo to zana ngo oyo batunyo so bazela pena podcast pele ki sa ngo par rapport au ministre de la justice a mis ba prisonnier en désordre to yebite a mis ba ngo pona nini bongo mebele bongo est-ce que ne ba bi bongo ba soins médicaux na bango yim tazo en charge doté est-ce que ba mususu bazala ba bimi est-ce que ba recharger bizali o ba côté prison toté donc to yebite et c'est là qui na tambu sa balader na nga awa na presque ça vous pour la koyeba a vu à moro par rapport au ministre de la justice Constant Mutamba nenga bimisi ba prisonnier ba bimi na ebele donc to tambu sa balader to yeba a vu à moro na moko pona likamu oyo ministre na biso asali pona ba bande wa utiko bima mais on a betaka c'est to yebite soki ba soins médicaux na bango ba charge ou pas est-ce que ba famille ba monde de sa bango ba soins médicaux ministre Kaka donc on a micro balader na ngai tous on a toujours branché peut connecter la chaîne Abiso Yabiso Podcast monsieur banaki vraiment boyo kaka nenga na oyo ka via mort na mo temi biso rigueur te oya malamu ekobima a bozwa ya mabe oyo ekobima a bobo kaka nenga zalaka na mo pe bino ko mbala za a nazo mota osola nae mbote papa Mbote maman bonne santé comment nani santé ça nango bien moi je m'appelle Alexandre Chimpuki bon de telle province malgré que je suis congolais. Merci beaucoup papa. Toujours mon assistement par rapport à l'ONG mais ministre de la justice Constant Mutamba uti ko libérer ba prisonnier en désordre pour na yo esali ondenge ni. Bon pour la ministre oya biso ya justice coup de chapeau vu sa vision hein et ça l'olenge moko na vision chef de l'état. Aza na vraie vision mais aza combattu. J'espère bien bato média bozo yebango ki aza combattu. Aza combattu mais à propos ndenge a évadé ba prisonnier mususu a évadé te mais a libéré ba mususu et là ba mususu ba kangaki bango na donc on a injustice moko boye kaka po ba sala kenon biso to za banani ba procureur soit disant ba banani ba magistrat ba katelika mutu nini donc peine à prison brise kaka comme ça mais à propos la oya so visé ça nango ya nango bien ya kitoko makasi mais ba oyo basalaka buzo bana bango soit disant bakuluna banani donc oyo ba libérer bango toyo ka soupçon na ba quartier a to bimi na bisu seke toko yindi sa si ezela ba bakuluna bele ba bimba sepeli ba zunga sumisa na bango sepeli ba zongela ka musala na bango ya kikuluna mais ça et le savoir pour la ministère de la justice coup de chapeau oza mwana mboka vraiment onalaki bolingo yo oza nango yelakisi ke oza mwana mboka vi ane tozotala nano ozo perfectionner ka a perfectionner ba prison po yeba ke nombre effectivement bakataki pour la prison ke eza combien il y a combien de personnes combien de bateaux bazali pour bato mususu bazokufa kuna sans le savoir bato mususu ba prison mususu ngona comme to côté prison et lokako eza te bon ya quoi entretenir ba prisonnier eza nango te ba côté na ba prison parce que bakoti bayibi na bango likambo te moni kambo to prison mutabi likambo te akoti kana prison bon lokola landela nzambe azala na ye donc po akobundela parce que ngai babiso mususu bien sûr to ba jeune to apoto coopérer mais to yebi lolenge nzambe atambola na ba oyo aponi oyo zo sala musala na bosembo akobundela de gauche à droite po bitumba ye yakalango kaka epa bato batambola nini na droiture. Et ndakisa kaka ya mokonzi biso mboka Félix Antoine Tshisekedi coup de chapeau nzamba kozala jusqu'à la fin pour alin ozo mboko bombe ozoni obozela nzambe osala musala lolenge sengeli yango nde kosamuta mape alanda lokolo wana
yango na nde aza kombati mais oyo asali ya kosala ya kolibérer ba prisonnier surtout ba malfaiteur o mususu toza na bango soit disant ba kuluna un kuluna d'abord douche oyeba ka ba kota na douche te ya koluka oyeba ka ba kena oluka te mais tu te disais que ngala mettre ngala kolo mabele yango koko na bino asalaka mabele na Kinshasa au moins la paye aux autres koko mabele biso tata na bino ana lupango ata kitene na lupango awate oya osamela biso ke tona o ngala mettre na zongi mabele ba koyeba ngali susu mais to koyeba net ngani na sabo yo sakani nga mama na ko éliminer avant que justice aya parce que yo lui que yo zakolo to tango le lima tala ngai je suis quand même intellectuel maman lukuta mabe je suis quand même intellectuel tu me vois na temi na sia moyo na luka nana ba biloko mususu nga na koki ko sala mais ke ko sanga mo mais na bi wana vanda na ya ko luka no yo ko lisa nga bana na mwambang et positionner bana nga. Merci beaucoup, très gentil. Je continue maman. Corps martial. Na koki ko lenda pepo na mona pe judo kate na mboka o malika to so te sabike. Ako betanga te. Na mona memelinga tali set mais na za usale loko wana te. Na luka pona sa nini na zo malgré tout ko tsa ba CV ba compliqué bisuma nga moko na sa nini na créer. Maman, na la moka ki na tongo na sa ki na 2000 francs mais na minute on a ça déjà na 20 000 francs. Ozoyoka na koluka kaka na courage o mona ba petit o ba bimi kuna na prison ba lobi ke o tozongi na mabele na biso ba to ba bizengi na bango tozela bango tokosila na nde na bango mais maintenant ministre nini ya justice coup de chapeau nengo libérer bango parce que o sala musala lo lenge sengeli oyo asa na likama te basa nini babimisie mais ba o basali likama ba lobi ke no ba couvrir ba bazui mesure de crasse aussi mesure de crasse mais yaka boloko ça nini baloba centre de quoi non na boloko baloba centre de rééducation na boloko kuna na ni esa prison te esa centre de rééducation ba ceux qui osent rééduquer kuna te ozongeli là biso to refuta yo parce que toza bali bikata na justice soki muto asali yo mabe yo moso aussi là na ye okosamba ndenge ezalaka nango mais ye oye biso to ya non problème te biso ndenge toza biso to ye koluka tala moya makasi to ye koluka yo vandi na quartier aux états to aussi tant to na quartier o yaka na sac eh bien ozuka na suki wana te maman donc pour la kosa mutamba nzamba ko bundeleo mon ministre nzamba ko bundela yo batia pas poisonner ba bureau na yo ba kalio na nzela mais ba kozwa yo te zo exemple ya Fati azui mboka bonzela na nzambe combien de coups d'état isalem na mboka yesimba te combien de poisons na bureau na yesimbité papa travailler nzamba kozala tina suka au moins le ministère ceux qui attend renouveler mandat yo kozala ka ministre de justice parce que ça se voit en tout cas na sepeli. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Très cher ami, voilà, très cher internaute. Beaucoup de gens qui ont PC là. Quand ils ont le ministre de la Justice a su idée à Kobimisa Batou. Là, d'autre part, exemple, là, d'autre part, exemple, parce que Batou est belle, Bakou est belle, Bazarsou est en prison et que Misa Bango esprit pourtant on va Kobima Assasou Moussa Naï. Baboussou peut-être que na Kuna. Et si il sera bon, on va casser à Moussala. Donc, il va vivre en haut, éviter ce qui ministre de la Justice a géré. Donc, on va aussi citer deux autres côtés, on a toujours micro baladé pour la sujet. Notre ministre de la Justice a prisonnier. Il a tellement ébélé. Sur le temps, plus de 1670 personnes ont déjà. Donc, ils ont déjà ébélé. Bateau va malade, tu éviter ceux qui va bâtir bango wapi, ba oh musu bazaki de ba famille ah tina kinto éviter ceux qui va fandeli wapi. Donc, notre temps sera baladé, tu vas vivre à mort par rapport à sujet. Et c'est la mission a toujours branché et continuer la chaîne il y a biso podcast dans son calamité. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani ofandi wapi? Di dans la faille na Bumbua. Toza wapi? Toza na Winzabayaka na commune Ngirengire. OK, merci beaucoup papa. Toza na sujet mo eza awa ndenge ministre de la justice Constant Mutamba uti ko bisa ba prisonnier pour na yoza malamu toza mabe. Te tipana makamba sali asale lo mo ezala raté. A bombi bana bato belé na ta prison wana. Tozo ndete exemple la Chine la Chine bazala soki bakangi mutu bazui ba bombier
faut abima il faut basa ese musala moko boy bano ba bomba bango ta belé bongo na kata prison wana o ndeti mono ayebi eloko te bo bimisi bongo eloko ni asali bo bombe ba tanto bo kanga banda 2009 ti bo bimisi lelo bimine eloko te na mutu na ye bo bombe bimisi ga bo akozonga suma bego ya suma kasi kaka par exemple so ba ki bana na bo 4 bo tindi bango ta basala service national musala ya l'état mbongo wana tango esala e servir mboka mabeni ne osala wana bino bo subo bimisi bongo lobi lobi suka ba kozongela ka musala ngo susu ba kanga bango susu basala lo ba raisonner lo ba o basali wana te pona nga wana selonga yi basala lo mo ezala raté il faut ba tika ba fala na prison non ba idée ko bimisa ngo ezala ki nango suko bimisa bango il fallait ba lukela bango eloko mo ya kosala ba lukela bango eloko mo ya kosala be bazui bango ba resta ta musala ya l'état ba kosala ta ba ban ba resta ta bilanga et servir mboka. Vous comprenez le rondé là qui comme nous bisous aussi bon pour la yima boy lobi sou monika beaucoup de kuna bana ngo susu ba katio lisusu on a bossé le romoda ba raisonner de place on a c'est longa ici koyo message ni européen c'est ça wana te message on a pesi na bato ba kanga bango wana na ba yandwana o ba lobage kolo kingani songolo so kangia tindio hein ba raisonner non bien de batinda ba dans la prison kuna be bazabe ba tu ba raisonner ka père mo ba raisonner ka elo mususu on na moni susu ya mabe ya makasi bano basoka ba pota makasi nga prison za la ka pona ka ba yando ba continue bango kaka ba civil semble ba nyama ba nani ba tuté mbongo ka biso ko tika bango kaka bango ka ba vivre kaka biso to mo so vivre te pona na suki wana. Merci beaucoup, voilà très cher ami internaute bo kindenge papa tout le monde passe mu pandia to profiter de tout là par rapport à si wana on lelo ministre na biso ya justice Constant Mutamba bimisa ba prisonnier nende ko uti ko loba vraiment il fallait pas basala ngo bon fallait ba lukela bango loko ni ba ko sala pour bimisi bango ne bazongi bo tanto kuluna kozonga ki kuluna na moyiba kozonga ko yiba donc tout na vie amour par rapport à si j'ai ça pela ki to mama za ana mbote mama mbote mama neti pona ngai naza penda na pasi na motema poko bima bakuluna mabe zongi makasi tozoko kotambola te mabe wana ba violer batu ba violer ba mama mikolo eza bien te pona ngai ba terrasse oyo tondi qualité za mabe na Kishasa pona nini bako pesa bango misala te ba terrasse o nyonso ya Kishasa tondi pona ni bako pesa bango misala wana basala te et puis ndenge bazoloba ke prison wana babukango po batia bango wapi ba mususu mabe mususu ko ya bako tia bango wapi pona nga na suki wana message na nga ngo wana pour nde bimisi bango se mabe to mala asali mabe po mabe koti suna mboka tozo ko kotambola te toza na ko banga to ko tambola te 20h mabe ko tambola te siko mabe wana soke koti ba bandi su ko boma batu ko kata batu bazo violer ba mama mikolo ba 60 ans ba jeune fille bazo violer ba neti mama mukolo ba violer na munoko eza na sens eza kitoko te pona nini mabe wana bazala kinango na prison esilite bazo zongela ngo lisusu pona ngai balukela bango misala ba terrasse tondi bacha bango na ba terrasse balongola ba salite esili bongo. Merci beaucoup idée maman peleza maman donc to ka via moko na moko par rapport ya sujet na biso maman lobi fali batika bango bakomba kunde ko sala ba salon bakele ba terrasse oza boucher ba kota ba longola ba salite on appelle a via moko na moko donc nous soza libre ko batala ka Congo Congo senga kapenda faut tamusa balade donc tout ça toujours branché et connecté dans une amino calamité to luara batolo ba par rapport à sujet na biso merci beaucoup. Mbote papa mbote mama comme nani atoza atona unza bayaka papa yesi yimo ima mnezo kende ministre ya biso ya justice oso mse ba prisonnier pona yo eza malamu to za mabe mbo pona nga eza mabeti eza gasi moyeli batu la ngolo chaque gouvernement yaka ila ngolo yela batu tant ngolo ye faut me ça profiter chaque année batu va sepelaka eloko salama na mboka bu pona nga asali mabeti eza ne biso batu za conscience ko ati biso sana kata mboka o biso mozo miboma totali mbloko bakolo ba sala bana banda ko velo mama batu ko velo bana biso mona ufani ka ba koti na machete ne ba police na biso ya mboka oyo bakomosa na bakuluna oya ngambo na ngambo basangani bakoti bana ngambo oya ngambo kutu basangani bakoti bana ngambo wanso ba police na kati bakwa miyibi ba police na ba police ba kopre ba sepla po bana babunda ba mazwa mbongo na sima bana wana songana ko senga na leta na biso ne ministre bani musala oyo asuka na suka te ami mauti na suka akeno tina suka asala musala ndenge sengeli na bi mutu malamba sepla na mboka mahama zo saiza malamu pona nga nde babimisi bango boye pa ko zonga
aso na posa vivre pas posa vie na été kota ba peso ngolo ba bemisio moni mokilo sepeli le bozongi susu moto milingi yo mote lobi na oso muta zongi makambo ne bazuba komo na ba atana la posa kangi atana la posa kangi batandengo wana vina ba ko mokuse atana misanza ya lisumuti droit de l'homme ba kati muto loboko ya droit l'homme amoni bon famille ba bomaki mwana ba ma chembeli ba boto lo senda famille ba kufi ba onyoso droit l'homme amona kite amonaki réaction ezaka nini oh biso droit l'homme azali bakinga kuna azamine ka bato asema kama mboko to amine bazaba mine bato asema mama bena tamboko ba mine na sima ba vloko bazo sala wana yebaka conséquence peso ya tipa bana ba lelo yo bomi mwana ngai to bomi mwana le chat na mbeli ngana fani mtamba mwana nga interne esina na mtema za nesengo pona ba lobi akati ndeko na liboko ngapena mobali boko kata ndeko ngapena zili chat moi pa kuna ya makasi to yo sali mabe ngapa fana zongisa ene zo baksama so l'état de solution bokani bango wi botima na angenga bakeyo sabilanga kaka bino mo na sebana te bazo zo ba salaire nzo ba mutu mabe bala sebo la mo mingi to salaire faut bomba image wana bozi image bo la sepa ba o ba tikala ngasani asani baningi masapo yo sani je pa koma na eloko wana papa molien pe abomiki sasa mo biloko la sana TV wana bakata mo toloboko on abomiki sasa abomiki sasa abomiki mdamu pe sasa bien beza papa molien po biloko sala sala wana batu mo sema babu na ba yo l'action na TV ukuna bakata ki mo biloko mabala l'action na TV te babomba ka yangu bon bengi l'état sala musana ndenge sengeli po mbala sima bato masani bazongela sute yana bala mso asama na sentiment tant ça na sentiment ne bakata ko jipa sani ngafuna kata ba l'action na TV tana kati yo plusieurs pa na ngala bimakaka nako bimaka lo bana bakumi na prison bamusa ba copie na prison diambe comme côté na prison bablo on te comme côté na prison biso batu bana na prison basa bulinga na ta prison ka bato banda mais ça ba musupe na prison bazaki na prison alingana sur ma prison parce que ça la business ne plus oza on consistant pour na tamba ngai na masupe aya pale waneza na zoka la bele alors mais on zappe côté na prison pour biso tu ba victime tu ba pe ngape basi ba se tu va na prison azibe zemi na prison kasi zani nzoka l'état na biso ana suti muki bolo bali kama mbango boko saila ngote na sepe na papa ministre ma mbe kwa zo na mitina zo ake na tina suka en plus ya suka za la mayele on so batbaka sa pona nzamba akolongi sai po ana projet malam moni loko malam bato moki balinga ngote kana sepe la basanga na président mboka baza même moral basunga biso to kende pe to makambo tina suka to na posa changement ya mboka ezaka te oyaye to saka biso so batalo koso ya mbongo oyaye aposa zoka mbongo ata bolamu ngana yote ya moto osufi na mboka ya kitoko makasi biso beto boma yango osengi bazo so sosena bakuluna to so so bakuluna soit so bakangi bango pona nga bakangi bango bakitema to na zamba moko basela bilanga esika bala sama na TV to futa on sala batika biloko wana papa mola tika biloko wana ya ola sala saba kuona TV yimda bomba kisasa atika biloko na pona na suki wana. Voilà, merci beaucoup, merci, on va être très gentil puis message nous a partagé vraiment nous to lobaka nous a toujours branché puis connecté la chaîne biso to conseil ko tamusa balade pour te ba vie à mort par rapport à sujet to wana ngenge ministre biso la justice c'est constant mutamba nous c'est ba prisonnier donc nous on nos calamités au salon Kadmizala. Merci beaucoup. Mbote papa. Papa bonjour. Ah bonjour maman. Bonani. Comment on a kia kuzamba color. Ba kia ku atoza. Toza marché bayaka. Ba kia ku naza mwana si je monte ça là par rapport ya ndenge ministre na biso ya justice auto biso ba prisonnier ba kuna bazalaki ba bazalaki ba musuba kena pe ba kamoro bo esingata ke prison lelo yo ba bimisi bango pona yo eza malamu to mabe. Bon pona nga eza pas bête mais faut oyeba ke amisi bato wana sona na ba condition ba condition belé ba condition belé tam mususu pe mususu a viola ki robe mise karaté voilà mususu aboma ki muto robe mise karaté eza ba condition mo betan susu ba kamoro boye simple ya ba kamoro to simple donc il faut pas libérer c'est pas problème tu comprends ba kuluna ni ba za kuluna so akoti prison est-ce que akotika to akoyela akokobisa on sous makasi bon pour ngai pour ba kuluna wana ezali problème mo boye tant mususu pe ko na musu aboma mutu musu pe tant musu pe boye sala pe loko ta yiba ikata sur téléphone voilà singa assez trouver la prison les hommes abété ndenge message aider bango pour prendre la monnaie normal message no pe sara ba message dans la pesi ya normal ba tukana donc ngono ya mingi
papa ministre a continué toujours comme ça Moussa. Voilà, merci beaucoup papa, message à partager. Beaucoup de papa Boucho le balo, mais l'homme est très capital parce que dès que côté en prison, muta côté en akana, musu à côté pas violaki, musu à côté pas ibaki, musu à côté pas bomaki, musu à côté pas salaki, boda muta mutu azana kana. Mais tant ministre la biso constant muta mabimi c'est alité au cas ya bimi ska bango nyos donc to éviter vraiment ceux qui sont na bango ko za ndenge et puis photo yeba ceux qui peut basu bango en charge pour na soins médicaux na bango to éviter vraiment to ta musa micro kaka pour na ko yo ka vie à mon moko to à la maison. Tous avez papa après ça soit vine pour na sujet tous en haut ya ministre biso na bimisi ba prisonnier mbote papa. Bonjour. Kombo nani? Papa Feli. Papa Feli to normalement li solo moi muke a ndenge ministre biso constant mutama utu bimisi ba prisonnier asali li kalisa malamu to za mabe. Bon, au départ eza malamu pour na libérer banana monsieur puisque na prison bakotaki injustement balaki ba innocent mais bazi ba prisonnier ba kangi ba ona mamuyo ya mike batini ba ona prison ko libérer batu bana na prison eza bien mabe moko façon à saleli yango c'était une très mauvaise façon. On ne peut pas libérer des prisonniers comme Batbaouti match na stade de martyrs bazo bimana stade. C'est nulle part ailleurs et Salaman au monde. À côté on a né à saluer une grande erreur. La one est la première pour la deuxième position à quoi libérer bango le roi bazo libérer so baza plus de 1000 et quelques à quoi libérer bango par groupe. Lundi bobimi sinam, mardi ou jeudi, mercredi bobimi sinam. Mais vendredi ou samedi bobimi sinam, attends semaine bobimi sinam. Mais pendant ngai na idée na ngai en tant que papa biso bata deuxième ou troisième génération ou ils quatrième ou cinquième génération. Alors bah quoi code décolalisé ni na prison bazui banana mususu batindi bango na ba prison mususu par exemple na intérêt na luzumu batindi bango mususu na ekafela mususu batindi bango botindi banana bakono yoko la misala maboko agriculture musala menuiserie o mususu bakolinga bake musala gisud bon libérer batu ngulu pakaka ndengwana na côté wana asal une grande erreur je ne sais pas ezaka ministre c'était puisque quand ministre a joué acte le gouvernement a accepté le qu'on a babima bataki ba paramètres on a dit fallait battre ba paramètres ni ba ko reçoit pour ça ça une mauvaise affaire et une grande erreur ndé ba libérer banana kulu ne raison à ma colbater que le roi te libérer bango so to kangi no to bomabino ko bomeza solution te ko zo bango il faut ko décolariser nini batina bango na ba intérêt ba no yoko na misala. Et puis prison Makale est trop peuplé, il faut ba luka moyen ba kangango ba ou ba c'est la prison mususu na ville Kinshasa na la périphérie à ville Kinshasa ba c'est une grande prison bâtie ba mususu kuna eza pona nga eza une mauvaise idée à sali eza la solution te lelo ta ba période à moula nde ba moule bani be banana mususu monsieur ba outre ba intérieur ba na place au vent na te ba no la kana ba nzela na ba ni allez ba no ça ba aventure na butu c'est une grande erreur à sali. Ok. Message dans merci beaucoup papa. Message là pour partager. Le ministre en tant que grand frère naïe. Constant Moutamba, tu es mon petit frère, tu es notre ministre Yamoka. Ngai grand frère nous avons fait ce conseil au sali erreur. Au bimisi bango bien mais face au bimisi bango ma bé. Ndengwana te, Constant Moutamba. Tu es notre ministre, tu es respecté en tant que ministre, excellence. Façon de libérer, beaucoup de erreurs wanate. Merci beaucoup, message j'ai vraiment partagé. Et bien, qui va conzambo, qui va aujourd'hui na terre, qu'on a émission, papa le bilo, moi ils sagement, très sagement. Robi misa, ils ont ma bête. Robi misa, robi misa mutunini, parce que Koulou n'a soit à côté prison qui Koulou n'est pas sous ma casse net au yébeli. Moi il sera à côté prison qui moi il est sous ma casse. Moi bon il sera à côté prison comme on appelle sous ma casse. Donc dans une rabino calamité, tout le temps vous sera balader pour na kuluka, que ba vie à mort pour na sujet, on a ministre de la justice a mis pas prisonnier. Donc vous a toujours branché pour connecter la chaîne Nabiso, on se retrouve juste après. Merci. Maman Mbote, Mbote maman. Comment nani? Comment la liste basée? Maman liste, moi na sujet moi par rapport à ndenge ministre Nabiso peut libérer ba prisonnier pour na yo ezali kanisa malamu to ça mabe. Ah, ya ko bimisa ba prisonnier, eza bien, eza pe mabe. Eza mabe na ndeni. Mutu ba pesa ka punition, on sali mabe ba condamné.
ti na condamnation wana soki batali ke ba acte na sala ki soki omoni ko opposant eza bien wana bakoki ko bimisa yo mais lolenge ba bimiseli ba prison ba prisonnier na prison eza benda lolenge bako bimisela bango te ba bimisi ba prisonnier lokola bato bazo bima na stade bakoki ko sa ba uti match bazo sepela en plus ba kotisi lisusu insécurité na kati ya Congo liboso tozalaki nanu mabe nanu ya koleka bazwi ba prisonnier baketisa bango na prison mais siko lisusu bazo batona batiki na prison babimisi bango basalaki mabe siko bozo semelo ni ya bien pala biso muto ozonga ne awuti ne koteka awuti musala bakale na nzela babotoli mwa mbongo ne mwa 10 francs na ya pasi awuti kozwa siko elobeli nini siko kati maloba te so ekdeti mwana na yo azaki kuluna babimisi na occasion ngo sepela te ngai mwana na ngai soki na boti mwana na ngai na singa ka nzambe ndenge apesa nga bana mo baza sérieux mais soki nazalaki na mwana na ngai ata ndeko na ngai mwana ndeko na ngai na ko seme na ko céder akende po asala bien te premier étape opesi conseil yo kité deuxième étape ngai na ko futela mwana na ngai mbongo te ko ake kuluna aza kuluna bakangi na futela mwana na ngai na ko pesa te alors kende na prison ke ko sibi conséquence nao ngala ko sepa na ngoti alors que oyo bakangaki bande babimisi ba prison nga sepa na ngala ngoti sibi ba pesi biso susu lokola charge moko boye tozaki nango et multiplier les souffrances tozaki na 80% to comme lokola na 100% donc to comme na souffrance lisusu le bano ya ngwana li lo balanga ngwana insécurité koti na mboka en tout cas la pesi mbote na Congo tozalaka bien toluka méthode mususu oyo ekoki kozala ke mpona baprisonnier wana oyo batikali na kashe. Merci beaucoup oyoki ndenge mama alobi tozapela bamama baza ebele afuta oluye pabela afi ya moko na moko papo ya sujet towana yango ndenge ministre abimisaki donc bamosusu bamona mabe mosusu bamona malamu futa oyoka afi ya moko moko parce que biso toa bacongolais towana torappele la démocratie donc moto aza libre ya koloba ndenge azomonela mbote mama kombo nani comme on a bisengo bisengo lelo tozwi nouvelle au ministre de la justice auto bimisa ba prisonnier pour na yo za malamu to za mabe bon ko bimisa bande ko na biso to bana na biso to batata na biso to mibali na biso eza na ngo malamu po eza na bato mususu basalaki na bango eloko te kangisi bango mutu mususu okangisa oyo aza na mbongo moyo ya ko juger vraiment eza te punir yo ayeba ndenge zo négocier yebite mais na bana mususu o baza mobulu to sala bapesa ka mwana oyo ata na kata ndako mwana o aza tozo linga classe te aza na punition ke mwana lokwa so kene classe te méthode nini oyo ngana ko sala pona mwana nanga siko yo mwana zo sala mobulu même na balabala bazo pesa rapport a mwana na kata ndako mwana mususu na ndako zo mona ye mwana malamu mais bana zo sala makambo moko ya mabe rapport zo ya tango nyos yo lobaka te pona mwana wana mwana na moya changer ezate bien si ba bimisi bana na prison mais est-ce que tango ba bimisi bana na prison bazuli bango méthode moko libanda o ka fo ba kota kuna ba bimisa bango balingo fela bango méthode moko ya balamu libanda po yebi ke neto zo bima boye so to sali boye ba ko sala nga boye so sali boye ba ko sala nga boye mbo bimisi bango kaka wu solution moko ezate mona na tanga bimi tanga tele ba camarade ne o ba kenda ka te ba tikali ba sala ka musala wana est-ce que tika ya akozongela kaka makambo na ye akozongela kaka makambo ne po ne tout mo aboneka ba bimisi bango ya mona lo chance moko bo bien sûr za chance ba kamni sonza mene mta apesa autorisation nango sikoyo mwana wana est-ce que ça sirika tiki tanga tala tam supala ba mdu batinda po bana musupe batinda ba pa parents po na punition atala ba bimis est-ce que mwana na otika atako na kana ba tu mususu oyo batinda kayo tala degré naza ebele format ko loba zate po ba tu musupe ba na ngonga pour respecter ngonga. Merci beaucoup maman, message vraiment à partager toujours ka ndenge biso ba congolais to solo ba toujours ka vie moko na moko par rapport à sujet au tous vraiment ndenge ministre ya justice on a koloba ngana obeta kasi na zo ilinga la ye bagara est-ce que ndenge ba bimisi ba prisonnier wala ba soins médicaux na bango vraiment ba kolandela ngo ndenge ezala parce que musu bazana ba bela azobima zana nzoto do ba pote musu azobima za même pas la famille na kini a ofanda wapi ndenge musu te koloba donc to suka bongo te to soko baga otamisa balade to ba vie moko na moko par rapport à sujet to zana ngo ndenge ba prisonnier ba uti ko bima prison donc musu balobi o ya kuluna munene o ya ngiringira bimba la mona ko bima lemba mona ko sala dégâts donc c'est que vraiment ba mususu ba bibi po ba zonga bisana ba onka ni ba sala donc to zonga bilo kala mingi la chaîne na biso kan to mesana ya biso podcast chaîne des actions où les peuple tous sont toujours branchés connectés on se retrouve juste après merci.
Voilà, très chers amis internautes, merci beaucoup de s'abonner à la chaîne. Il y a des podcasts, des commentaires, des partages, des partages, des qui t'ont fait découverte, nous difficulté, courant, tu peux ça bassiger, ça va balader pour décortiquer car bino message vraiment to c'est la rabino l'autre zaki sujet oyo auto temps si balader na biso na presque Kasavubu entre commune ya Kasavubu et commune ngirigi na katika sa millier wala boki ndenge ba jeune ya marché ba ya balobi pour na sujet oyo ndenge ministre na biso ya justice a uté comme ba prisonnier donc ba musu ba pousser ba raison musu ba zaki malamu ndenge bimisi ba musu ba bi asali mabe donc wana zaki ya vie ya mort na moko senga tout temps saka balader pour se faire ça ba so abonner na chaîne na biso ya biso podcast na pesi no ba merci mingi tout continue ko sala ka ba commentaire tout partager ba biso na biso na pesi ba mbote na ba boss na biso boss Roni boss Yannick bisika boss ba mbote belé sans oublier notre caméraman à Londres wana checking ba mbote belé pour pas la pesa ba mbote na caméraman vraiment avec bisi El Mara kitoko boyejo sembu moi mkeba ngenge nae nitolo baraka na kisasa awa mutu musoko balika muso za malamu musu pas comme les ça mabeto kena na oka bongo fo yeba avi amon na moko constat mutamba bimisi ba prisonnier mais to yeba ke ba kuluna musu ba bimi na esprit ya kozonga ke kuluna na bango ba musu ba bima ba changer to yebite ba bomi pe ba musu ba ngara ba boma lisusu to yebite El Mara bile pourquoi sur ba bongo prison na biso ya Congo awa ezande mona prison mindele parce que mindele soki ba kangi mutu ko ci prison ba ko tiko bibo tamba ro ezala ba pare ba tsaka pena mona mutu ko surveiller oui biloko wana biki bande ko be ba comprendre El Mara ndazolo bango be biso za ndermonte donc tant basi occasion ko bimisa ndenge bimisi ba prisonnier bongo we bake soki ba o baza idée ça mabe ko bakisa mingi na mboka ba o baza ya kotika bolamu kozala donc il fallait ba idée ko bimisa prisonnier ke te bokende boke na kanya makasi se ko sa bilanga to apela biso ya masangu te masangu comme cher un ministre de la justice donc bimisi ba yiki la falo tika ba ke no sela biso ba bilanga wana ça pena bien parce que surtout les ba jeune belé oyo ba utero ke ça bilanga lelo ba ko ba mbila ko ba soda blati ba teni bana ba changer même éducation ba changer mais ni bo sali pena bo ki bisi bango nyonso en tout cas to so yebate to ko ba teke ça mabe to ko ba pete ça malamu ça yo moko to opona ki obisa bango yebeki le pourquoi o sali bongo dikalisa malamu rozala so bo landeli bango ba sala ta ba musala moko esunga pe biso na mboko za kitoko makasi donc yango moni na tamse balade na rapona ko décortiquer si jeune biso boki ba maman ba lobby ba papa ba lobby ba maman mususu ba silika bi kuluna munene ba bimisa ke ka avant-hier mbala moko so musala c'est que on to ça eloko penate donc quand tu toujours ko ça ba biso ki to na chaîne na biso podcast pour ko sepelisa ba ba s'abonner na chaîne na biso na lobaka la Maradona toujours na millier moi ça mukusi moi qui belé pour sala musala donc na pesi bena merci na ba nyonso ba s'abonner et puis to continuer toujours ko liker to continuer ko partager to sala ka ndenge El Mara lingara donc na pesi ba mbote na ba nyonso na ngaboza ba venir na boza partout dans le monde mon vieux argo maka na France na Paris voilà sans oublier mon vieux c'est que les mêles full musique na Marseille pourquoi pas la pesi ba mbote na ngali suna ma grande sœur chérie Keren miel depuis Allemagne ba mbote belé na pesi ba mbote na ba nyonso ba linganga o ba linganga te et puis à la prochaine émission to ko ça ba découverte ça qui to ko ndenge c'est sarabi depuis ce sujet zali to ko to tam sa balade to décortiquer ngo kaka ndenge za ka donner na lobaka kaka soki na kufite soki pe na nzamba zongete to ko kuta na bino à la prochaine émission na émission qui to ba découverte ça qui to ko kita sur le terre to ko tam sa balade ndenge za la kaka El Mara alobi le bino bye 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 bye. Kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo